Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, chinois, chinoise. Bonjour. Eza mère fashion de Nantes officielle nazo koloba na bino. Na sepela ilobi na bino nyonso ndenge bopesaki nga ba conseil na bino ndenge bo intervenaki et na sepelaki makasi mais to continuer bolemba te kopesa nga ba conseil nazaka en écoute na bino na ye wana ka pona kolobela Karine comme d'habitude. Et lelo na tongo lelo nazo annoncer bino ke bokeba ba pirate ngai. Soki bolingi bo s'abonner nga pour l'instant botala avant bo s'abonner botala combien d'abonnés naza nango naza ba abonnés 1500 et quelques. Mais soki bolingi bo s'abonner bo moni 21 500 abonnés bo s'abonner te ezali ngai te. Mutu wana a pirate ngai. Au fait ba information nyonso eze pa na ngai abambi logo na ngai Mère Fashion de Nantes et pa na ye et ezo sala ka net ngai mais ngai te mais bo sala très attention bo sala attentive. Ba abonné nyonso baleki et bazo s'abonner pa na nga peut-être na yebite peut-être nazo récupérer bango te ye mutazo récupérer bango. Donc nazo loba na bino bo sala attentive parce que nasali déjà na signalé déjà YouTube donc nazo sala ba démarche pour l'instant nazo sala ba démarche soki na yebi muto azo sala nga na kopesa bino kombo na ye mais pour l'instant nazana nuna ba information ya kopesa bino te mais na pesi bino kaka soki bozo s'abonner na compte na ngai bomoni 21 000 abonnés ce n'est pas possible ezali ngai te nga nazana nuna kana ba 1500 et quelques abonnés. Donc nazo signaler bino eza makambo ya vrai eza makambo ya solo donc bosala très attention ba chinois ngai nayaki kosala musala nanga pona kolobela Karine mais namoni bakomi kosala nga ba tricage mais nasi na yebi nga moko na yebi bato basali yango mais nazo prévenir ka bino ba chinois na ba chinoise na bana nyonso na mutu nyonso o azana o azo landa Mère Fashion o azo yoka Mère Fashion vraiment nazo senga bino bosala attentive bosala très attention message na pesi bino yango wana mais na kotindela bino photo na kotia na profil avabo kota na video wana na kotia photo ya muto o azana 21 abonné po bomona ngo et na kotia lisusu photo na ngai ya ba abonné na ngai avant o nazaki nango na oyo ya mutu wana parce que là na sali photo ya 1500 et quelques te parce que naza na tante comme naza musala na tindeli bino botala différence mais na sengi bino kana pourquoi tokutana kana pourquoi ce n'est pas grave mais naza wana kapona koyoka bino naza wana te pona ko contradire bino naza wana pona kozwa expérience naza wana pona ko avancer pona ko salela Karine pona ko lobela Karine toza wana po tozala bomoko toza wana po mutu amoni ke na sali mabe bolobela nga en public te s'il vous plaît obengi nga en coulisses olobi Mère Fashion tala boye tala boye naza mutu neti bino naza vraiment o balobaka naza au-delà na bino te tozaka moto moko na koyoka soki pe na moni likambo wana vraiment soki vraiment eza vraiment mabe ezotungisa bino en tout cas naza prête ya kosenga bino bolimbisi na ba faute na ngai donc voilà nazo senga bino ba chinois na ba chinoise ba papa ba mama ba ndeko na lobi na bino makambo wana bosala attention eza ya solo yango soki botani na video wana na tombokaki ezalaki elekela inga banner na lobi mais pourquoi congolais nazo salaka moi nazo tiaka moi c'était muke mais au fait na lobaka tout le temps wana ezaka langage nanga souvent yango mwana mama Charlotte asala bino nini na monaka pe eloko asala bino te wana nga na répondre na côté nanga abotola mutu mobali te atambola na mobali ya mutu te ayiba mutu te a escroka pe mutu te
afinga pe mutu ba mama na bango te na batata na bango te ndenge bato misuto yo kaka bango mais kaka pona succès a mutu ye moko a créer kombo na ye ye moko a misali ye moko bokomi na jalousie na ye mais eza bien te hein eza bien te tala sikoyo mutu nyonso akozala na Karine il faut basala ye mabe mutu alingi Karine na bosolo il faut bosala ye mabe botournere ye na pesi na beti sete botala makambo nga na moni na ototala video ya Mida Taylor bakomo sale ba menace bakomo menacer Taylor Mida Taylor menace bakomo sale menace grave parce que Mida Taylor aboyine ko finga Karine asengi ne pardon na mama Charlotte asengi pardon na Karine aboyine lando apesa ki ba explication claire Mida Taylor apesi ba explication claire et nette siko bakomi osala nazoloba na bino bashuna nazoba bakomi kosala menace bazo menacer mwana mwasi wana makasi parce que komi na ye alingi na ye su rando na Karine te bakomi kosala menace de mort eza nini boye yango Karine asala bino nini hein yango Karine abomela bino nini hein ayibela bino quel bateau quel avion ayibela bino en tout cas bashuna bolimbisanga hein bolimbisanga eza awa na s'arrêter naza na kati ya voiture na s'arrêter parce que c'est trop tala na nazo sala musala nanga batu misu bakomo copiratenga parce que nazo côté la Karine parce que nazo lobela Karine balingi bazwa ba abonné bakumbela nga ba abonné nanga bango bazwa ka ba abonné nga na sala ka bango musala mais il faut arrêter hein il faut arrêter je vous dis il faut arrêter. C'est quoi ça l'histoire? C'est quoi ça la sorcellerie là? C'est quoi ça le diabolique là? Hein? C'est quoi ça? Quand est-ce que botika qui sorcellerie na bino même na téléphone? Même na YouTube bozo sala ki sorcellerie. Hein? Toyebi bino siko. Toko kanga bino ngai na ko bimisa bino muto asala kinga bona ko bimisa yo. Na ko bimisa yo okosambwa. Nasi na signalé déjà nazo sala banquette YouTube azo sala banquette na kopé sabino ba réponse ba bientôt merci ba chinois et ba chinoise vraiment je vous aime comme d'habitude bon Karine Mokonzi la baronne ngai awa ba pirater ngai soki omoni na compte ezo bima na 21 abonnés 21 abonnés 21 500 abonnés ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ngana auto bandaka siko ata na komi na vitesse lokola TGV. Non, ce n'est pas possible na ko koma na 21 500 abonnés. C'est pas vrai. Alors arrêtez de mettre mon logo na kati ya ba chaîne na bino. Na sina boko futa share boko na kombo na nga na logo na nga boko futa droit d'auteur soko yebi yango te o sambwe na yo. O sambo mulukela ki ba problème parce que yoki ke bana ba chinois bazoye pa na nga olobi bon to sala ndenge wana mais o sambwe na yo o sambwe. Allez, à bientôt et à ce soir. Merci. Dieu vous bénisse, Dieu vous protège. Na kombo na Yesu na makila na Yesu. Tokutani na pokwa. Bye.